comprendre talaka concert ezobeta na poto yo zomona batia bambila mpona sécurité déjà musique ezwi délivrance ali na matoi depuis tozalaka babebe lati tozokola na baartiste oyo bazalaki neti miel abanda otala fali na tv sanke mokili eyeba ye ntango fali ayemba da éternellement miel abande kotala ti estce ngai no toyebaka miel banda longwa wenge ndenge otalaka ye estce aza na makambo oyo weka asala ye asala yango ata pembe na cheville abakisi na oyo weka azangaki kosala miel déjà aloba elo moko abike ye alobi ye et ça déjà ma respect komona miel alobaka lebi fali na koyemba abibaka développé na Congo ye na Congo moto aza na belle voix koleka fali aza te totalaka na TikTok bamorceau nini ya vocal miel asala oyoki na TikTok omoni yango mais azwa pene na mama papa azalaka lese odéfile TikTok matin midi soir omona bacouple bakataka parti wana kangi foto na chéri na ye batiango parce que morceau nini ya miel eza na TikTok ya bongo oyebi lite ya kanda koma wayo révolté biso nyonso toyeba bokaka na podium oye place zela bakomatiso mais pressé. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est bel et bien Dieu Lomata à la présentation. Négatif Sarabino ici à Actualité Oblige parce que je suis passé, je suis déjà là avec mon invité. Il s'agit de Splendeur Mbongo. Splendeur Mbongo, une tête bien faite. Donc, Nayende pour développer. Donc, sur la actualité de l'air, mais on va déjà passer la parole à mon invité. Quant à moi, je dis un grand merci à Mike Moulopo. Mike Moulopo, au fond, on me l'a la caméra. Un grand merci aussi, on va administrer tout. Yakuba Plus, un grand merci à mon vieux Bruno Lubika, à l'argent propre, bon soin, à Yadjongo Daïmen, était avantageux sur ce patron éternel. Un grand merci aussi à l'unique et les 7 codes mondiales, et William Chemi, Namoni, la Chanel, la Parisienne, moi Sinzambé, Carole Chaming, les jeunes du barreau, je te salue depuis quelque part, la Bossani UPT, donc mon frère et ami, John Poi, Kabouba Poi, je te salue depuis quelque part. Surtout sur le même langage, Mike Moulopo, au four, on de la caméra, soit pour bien déjà invité dans le Lelo, Splendeur Mbongo. Une tête bien faite à qui je dis bonjour. Bonjour, Dielo Mata. Bonne santé. Santé Kitokos. Kitokos, nous avons le bien obligé quand même qu'on se prend dans la palais. Tu développes mon bouquet, tu as la ça fait un bail, Mikolo, tout le monde était sur les réseaux sociaux. Boni boulot, Mambo Kendeni. T'es boulot Kitoko, Mambo Kendeni Kitoko quoi. Mambo Kitoko, il y a tout le monde dans le bar, toujours parmi les bateaux, bazarapé. Na aigle fali pour pas parmi bateau ça la analyse très bien. Il y a musique nationale qui les leçons de rôle déjà Splendeur Mbongo vient à yo fali pour pas il faut bêta concert à Bordeaux et puis à Lyon au début babi mais jusque là tu éviter billetterie mamoso kendeni parce que la plupart des gens balobi les lobino bandeko vous en premier na fali pour vous inventer fali pour pas trop mais jusque là depuis que la billetterie, nous avons des soldats qui sont venus à soldats qui sont venus jusque là, nous soldats qui sont venus à conseiller à l'annulé dans un système. Moi, analyse dans côté, on a brossé. Fali, Aza et Balé, Balango, na kati na mona bangando. So c'est si ko katate, ko le bababé a égleté. Est-ce que j'ai à Robert à concert aigle coquille? Non, basé la chirurgie, on a plein. Aigle, ça un miracle. Il y a ça deux fois. Tout le monde quand on est-ce que la musique est aux ongles à poto? Degré à combattre, bazo menacé concert à Fali. Est-ce que Robeta? Masala nini? Abetaka. Donc on est à Cop Nae. Cop Nae, Bakbaoya, na Bordeaux, on a plein. On appelle sous na Lyon plein. Donc voilà. Mais c'est pas un bon lobby qui non exact montant sa musique n'a pas tout les londo lobby. Mais moi je te dis que il y a bande on a besoin sous net que maman vite fait donc bande on se bagolo ba lobby non je dis que Félix Oizo capable alwen ba genre le bela qu'on dirait alwen égleté bon par rapport à la musique parce que lobby que fallait un petit concert naïe oui mais ça qui va concert moi boy tout le monde bébé bébé ba combattre mais faire égol un petit concert naïe calme né concert bêta na poto depuis on dirait faire mutation c'est pas na poto mais ce qu'il fallait pour pas bando bêta ba concert na bitumba kasi yango nande sacrifice à zéro yango nande moto oyo asimaki abeta concert ba mena salaye mais aza sans esprit te kwa kima
azali un esprit moko boye oyo balobaka takinga fallait la takinga donc soka ye déjà ozonga nsima te ntango bakombata bamonaki ke o malgré tozotumba biloko malgré tozosala nyonso mais mwa mobali oyo abeti kaka yango nde esali baninga na ye babeta concert na kimia nyonso on comprend talaka concert ezobetama na poto yo ozomona baatya bambila mpo na sécurité déjà musique ezwi délivrance pour na Fally Ipupa. Et c'est normal, on va dire que bon, ceux qui n'est pas lobby, lobby que musique déjà est allée dans la poto. Ceux qui musique déjà est allée dans la poto, pourquoi vendre au bétaté? Mais les babettes quand on 2024 mais Fally Ipupa a vendre au bétané déjà depuis 2019, 20, 21, a vendre au sakana nango. Sonda là qui mutumo ya mutema mabe. Alinga bunda na façon bundi te pour baninga babeta. Alinga tikaka emo babeta. Malobi oh songa moka kana zo beta na force mais on dirait ba comprendre te fona bunda pena biso nyonso to ya ko beta po siko to yebana ba niveau mais tant que le babo yebana ba niveau tant bat ba ke beta est-ce que bazo beta bazo sa makambu o Fally Ipupa sali ngana lobe pona koleka Fally Ipupa soko bolobi boye ko corriger Fally Ipupa il faut bo beta 6 arena na beta da 6 po ya beti 3 bino beta 6. On comprend Fally Ipupa mtatelema na bandal alobi to kobeta double stade des martyrs. Yango epesi ba tu vision. Balo ba pe biso pe to beta double. Moni ba double mususu ezo beta ma e beta ma po ko kisa soki ozi 8000 plus 8000 ça 16000. Donc on kobeta des jours mais aka na C arena. Moi te ke boza niveau moko te. Mais alobi ke ba Fally Ipupa zo beta double stade. Sko ta stade ndenge za la bon. Abimi si penda lisola ba double. Fally un visionnaire. Obi fallait bimisi lisola ba double. A visionnaire mais cependant bon ngana lo basiko bandeko balobi ke non Fally a vu idée au beta double stade de Marseille parce que fait rigolo beti double leader arena. Yango pesi bulo bi ke fois beta double. Bilili eza nango wana concert ya bandal e beta maka na neni. Kalat ko Fally alobaki double martyr batalaka moto oyo alobi eloko ba image ezomona Fally moto aya na ba double yango bato tout balandi ba double pourquoi double martyr biso tosala double boy eza Fally Ipupa ye moto aza visionnaire soki Fally Ipupa alakisi nzela te makambo mpe kozala place moko boye telemi Fally Ipupa il faut alakisaka nzela mpo musique à Congo ezala kaka musique à Congo sans Fally musique elali ebe olala pourquoi bato tout ba olemba bazo makasi te so Fally abeta na ba poto boya ngomo na ba artiste nyonso photo beta balamuki ndeni kai koza ka Fally po Fally pe komba Fally na matoi depuis tozaka ba bébé la ti tozokola na ba artiste oyo bazalaki neti miel abanda ta la Fally na TV sans que mokile yebaye. Tant Fally ayemba da éternellement miel abande kotala ti est-ce que ngano to yebaka miel tant miel tant Fally azoyemba kokoko miel azalaki non te tant Fally azoyemba ba ekachaka ba fabrication azalaki non te bazalaki te on comprend donc il faut que banga moto banda ba 1900 ti lelo babenga ka Fally parce que Fally angwezaka ya moko te ka Fally ka wana ya quartier latin Fally et comment Fally mususu ozomona ki ya quartier latin zaki Fally mususu ya carrière solo na epeza Fally mususu mais ba leader ebele balongwaka ozomone kaka so tali leader ozomone ka o leader ka maison mère omona ka botanga komoneka na makambo sana na wenge ye moko boye asali continuité te basé belé maintenant maintenant na lobby total la musique biso nyonso Fally Ipupa ebi ke vient na biso quadra za prêtre légende au monde ganda za prêtre bongo a respecter kaye mais li ko lobate ke a bossé malembe qui prêtre vient na biso quadra ezaka prêtre il faut tala papa nanga abeta Olympia Zénith Bexi comme arena lelo Bexi abeta ba salle ya minene la copier papa sala makambo bien Fally Ipupa ya beti biloko wana tout bon pona pesa honneur na papa na biso na bakisa makambo oyo papa na biso asala kité mais un manquement à respecter bon
tobakisa ba 3 arènes à la fois tobakisa ba biloko ebele à la fois omona ke mwana asali makambo papa salaki abakisi pa sali pe continuité siko so zui bato balongwaka epa papa na biso we ranson bazo promettre ba osala makambo bien siko tala bango nyonso balongwa nani esi aza na Zénith nani esi aza na Olympia nani esi aza na Bercy mais faire na Zénith yango na lobby Zénith c'est bon mais au bando tala babiloko mususu ezangi ko fo ba bundana no ba compléter biloko oyo ba papa na bango ba sala ezangi et puis ba bakisa on comprend okoki ko sala makambo papa no sala mususu ezangi yo po sali makambo papa no asala te obakisi mais kokisa na no ya papa tout on comprend po logique ezala bongo soki neto botaka bana papa na nga azaki respect papa na nga bandoli nga boye fona ça le quoi papa mais est-ce que le allez sur na surprise au maxi makambo papa lobi oza pena mobali o nga na salate na vie mais yo sali continuité mais au moment ba Koffi Olomide beaucoup de gens disent que ba non splendeur au sala semblant c'est dernier temps tout va dire que bon c'est voler fasté entre Aigle et puis les grands mon pas on dirait courir les cas de souster tout le monde qui bat quand on dirait au beta na bepi qu'on dirait besoin ignorer pour les caté eza makambo susu musique pesa makambo susu OK tokoki ko ngana za la vrai tokoki ko boudete ba exploit pe Koffi Olomide sala OK asala makambo to yebi na misu pe ave na nga Aigle ayeba ke wana pe prêtre mais esuki wana te ke botika ka bat bavanda ka baloba ka prêtre wana eta bat distraction ya obosser il faut muto bo vena biso za prêtre mais to bosser biso pe to za ba prêtre to sa ba continuité ya ba prêtre na biso c'est bon omoni yango moni ke na loba ki boye mutu nyonso oya oleka na TV pour diminuer Fally Ipupa soit auto orchestre mo songolo pakala ami vanda mitala on comprend soko zineti par exemple faire na biso de pic pomba banda longwa wenge ndingo tala kai est-ce que azana makambu o wera sala ya sala ngwata pembe na cheville abakisina o wera sanga yiko sala tant bozomo na biloko bongo yango bando tinda batute to pesa respect pe na Fally po ye a auto orchestre batu mais tant alongwe asala makambu oyo papa ne pasala azola sapenzela baksi makambu oyo papa ne pasanga yiko sala OK siko yé moka mitala so jusqu'au mien il faut batali sa batu Fally na marque nini po batu ba respecter mutabongo et bela be fa mwana mbala batu asala ka mutu soka yeka kamba moko ke noko musique eza na ngokaka atesa bongo boya weka mamo boy non eza ka bongo te neti nga na boya la batu te na tsaka mutu na mutu nesika na esko na talisa ka ba valeur ya moko na moko moni lelo na ebite ke Fally Ipupa zo sala mie koleka batu nyonso même na terrain ngo est-ce que mutu nyonso betaka 9 aza 10 aza 11 aza 5 aza défenseur aza compétition pe ko osila gardien tiene bité siko bolo ba gardien zelo côté faut botalisa bato etonde mutataki ba bebele poto so coupe mais gardien pe aza makambo sala ki gardien abandonné là oh ndenya lobika eto danger te bino nyonso bozo sala musique mais faut bala sa bino ke mutazo sala mie eza ye wana siko bato balingi yango te mais kaka bato nyonso kingai na kinganyo bango tu basa bulo bia bandenge moko musique na biso hypocrisie eza pona bongo bozo ta bato nyonso basa bulo ne mais lelo babi lelo ko se voler facile bato lelo balobi ke non faire gola depuis a petit concert na ye wana ya double des arena ye pour l'instant dans la top Fally azo bato bolu kande Fally azo na top mais faire gola mutazo mene ye mutana la top lelo parce que ba conseil zoya ba production bele zoya abeti ba correction big ba benge papa big rouge azo corriger ba arena tout ba beti na lobby omoni Fally Ipupa aza lokola pema ya ba musicien congolais bango baza lokola nzoto est-ce que okoki ko se comparer na pema soki longo yo tikali kando tant tokufaka eloko longo ezana nini pema o to pemelaka ezalaka kolena esprit soki longo nzoto tikali ya pamba sko Fally soka longwe évident kaka Fally wana obozoloba o soki Fally actualité sili nani asali ba mise ba beta na poto obomona neti actualité c'est Fally on comprend et puis Fally aza artiste o tazaka na date moko banda banda ko pesa kaka yango ne ba mise bele bazaka so bobika date ne wana ka yango
fali pour passer à tel bino deux dates après mikolo mona sur ba date monsieur komolanda après na ba date bela comment robanga eza saturé na réseaux sociaux abi saka moko vous comprenez il faut bobanga moto ali déjà ba monga ba producteur bazela ga yenda cha ba date allez de voilà aliene ba mbongo ana ba concert bela ali ba mbongo ce producteur bazela acha ba date au moins à en période de fierté bozela na ouais ça bino date il faut bobanga fallait qu'elle la concerté. Vous comprenez? Mais un réseau là bon autant ba combo ya ba artiste va ba miel des sons autant ba déplique miel déjà le ba elo mo abi ke ye alobi ye et ça déjà ma respect comment na miel aloba legi fali na boyemba abi ba développer ça na Congo ye na Congo mutazana belle voix ko lega fali azate belle voix baloba na mon côté tant bazola que ça 100 millions d'écoutes boza bino nyonso na Congo comment ba ko yo ka fali 100 millions d'écoutes. C'est que eloko eza meilleur. Babino bosomba ngo. Eloko eza meilleur. Babino bosomba ngo boyoka ngo bino moko bosomba. Na bien, omoni fali popa. Eza buzoba soko lobi asomba neti bekute. Bosomba ndeni to somba ba vie. Omoni ba vie a fali, oyeba keza solo po sotali na réalité za pe na succès. Bato basomba kozomona ba vie ebele mazane na succès te kotambola na ba boîte na ba bar azobeta te mais ba vie ebele. So po kocho mona ba pakistanais bazo consommer. Mais à ta date à Pakistan zate oazo beta concert na Pakistan omona ka ba pays moko bo poso booster et tout à kanango bongo et que ba Pakistan po eza ba vie à booster parce que fali pour paper ba vie belé à sala wana tala eloko comme na combien de millions 100 millions et beta te ouais ça la carton et tant omona na ba vie autant na nzembo to yebi yango parce que bo le bande nini asoma ki ba vie soko zo la formule 7 depuis il y a baffle on moni baffle on a la musique tout ezoya ezo ko ça l'échange té et ça na formule 7 il y a la bail et puis comment consommer pour formule 7 ça likolo première fois na musique à Congo album on besoin disque d'or babo yango na jour mon comme tu as joué 3 mérites disque d'or 2 singles d'or grâce à Fali yango et que la musape papa na biso Luambo a joué disque d'or mon yango. Vous comprenez? Fali ta mazwaka disque d'or ba toko c'est bima da kala wana 3 ans passé c'est passage sur disque d'or ça le kuta ba éviter disque d'or ko so mo pas près 10 ans aujourd'hui il suffit ka ko kokisa ba biloko ba sengaka évidé. Vous comprenez? Fali pour pas guide suprême ya génération a été mais génération nyonso yende mutazo la musabatu eloko ngo sko splendeur baba ya bino yango ba tout nini ba bino bozo wana fali pour pendant na salle eloko te ene eloko sikalo na musique mais bozo le baraka ki ba tutu ki ba lwambo banene nzoka te bote ça itango yaka awa amona ka fali pour pa makambo azo sala azana capacité aux disque d'or certifié na SNEP tozala batu total bon total musique ya Congo ndenge kendaka nani azo sala mieux que fali so il fallait aza incapable aux disque d'or so nani ozwa po moto yo akoki kozwa pendeza fali po azo sala makambo lega batu nyonso lelo mais anene capacité ozwa so nani ozwa po na yo tanga leader ni na ozwa ba totengela na émission mo ba singa ki ba singa net na formule 7 et je disque d'or oui. Mais ce qu'on se voit tel que en termes de succès album et a hérité mieux je de moi 5 peu sur disque d'or c'est que bato on va passer à disque d'or na lobia omoni album et ko beta na Kinshasa et beti na Congo et beti pe na Europe mais na communauté album et ko kota France mais France c'est pas ba congolais. OK. Fali à ça album et zo kota tout le monde a ba challenge. On comprend il y a une ambition na Congo mutaleki fali na belle voix zate. Pour y ba consommer trop et loko eza meilleur nde ba sala nini nde ba landa rango. OK. Ezaka loko la secret kitoko lelo ba ba comment ya matin midi soir o fali ba no ba on dirait fali akosala ba na talent babi fali so ki fali omoni talent eza mutu moko bo so za na talent bo mona ya banda kosala kaka ba no tanga ka kombo na ye talent yango wana banda to banda otanga fali so ji e kachaka na kokoko chango lelo kasa neti nzembo bimi lelo ebi e beta kaka kezani elengi moko boye on comprend fali azana talent ya kosakana te lelo bato bakomo lo baba concert bon omoni place na lobaka soki outi orchestre mo songolo pakala so ozo bosser te ozo luka te omoni tango kumisa papa na yo aza prêtre
Ça là, si comme ma papa n'a pas qui prêtre. Et sous quand on côté au tique la papa no temps ya za la prêtre. Vous comprenez? Les lots concernent nini au bateau Betty, soko leki na babar, ou leki na TikTok, ou leki na la plateforme nyo sop. Po de de de. Allez bon, na ba challenge. Concerne nini tika li bongo. Ya fali poupa. Au moins la danse. Mais babi fali ba conseil tika la terre pas bata wengine. Na bien, kasi batu tout o ebeti. Yana ne tika li bongo. Ba challenge. Ozomona ona ba soldat. Au moins. So kepe nde ba lobby ya ba vina biso pe ba chone tika lo ka ganga. Ezaki piano. Même piano wana tika la n'importe ka fali pe piano ezali. Au moins la challenge. Conseil ya moni tigali. Sko ko tika la nini o ba umba luka li susu tika. Bino ba vidéo mona na raté ba mona ba concert ndenge ba faire golo ba bete ba stade de wana siko ezali bato. Ya ba ngwe bima ya bino ti le laurier. Wana siko ezali bato bazana vision mukuse. Fali pour pas professionnel. Au moins tout fali pour pas que fali pour passer la documentaire. Ouais. On ba artiste nyonso. Ba utam ba ya mona ngotam boluka bosa les a déjà retard. Ba concert ebele bomona ya fali tango abimisa documentaire abimisi na yango. Et puis fali ateka ka concert na ya abimisa concert te bota ou ma foi la ba bimisa ka bato amona. Aza pena professionnel. Et puis pour ba ke fali aza grand. Ba nini ba sponsor a eza ebele ti. Au moins na fali so ke na répétition au moins ba kita vendre la rat. Tala siko kasha fali oya zwaka. So zana bato ba sala raso na ba premise na ba nini. O tout na bango ba oyebisa yo azana puissance ba artiste ebele ba lâcha bango pour ani po baza ba périodique fallait za périodique te fallait za lo sa fouté période sa fou soke bimi bo profiter bolia fallait la périodique te banda bima sala succès ti lelo ba artiste mususu yo mo Nicolas za moto Nicolas akiti fallait za la bongo te azakaka soka sa album awozakaka Talas quoi ça album moi besoin de coller formule 7. Mais sinon na moni oloba lo mo on dirait dérangeant ko ndé miel oloba ki yebina ko yima na bien yoko ya ndenge nini total na TikTok ba morceau nini ya vocal miel la sala oyoki na TikTok omoni yango mais joie pena maman papa za la l'aise au défilé TikTok matin midi soir au monde ba couple ba kata ka parti wana kangi photo na chérie na e ba chango parce que morceau nini ya miel les na TikTok ya bongo. Ils avaient bêtise. Ton Nzembo ni miel la yemba na wenge eleke éternellement na succès. Yo tambola na bar, yo kalisu Nzembo o ya yemba na bar ezobeta. O yemba na wenge, mais éternellement na bar ti le betaka. Kokoko e betaka. E kachaka basengaka. Pharmacie basengaka. Tous les Nzembo fallait yemba ba betaka ngolelo. Mais pour la bateau bajija ya za mutu kutu akoki kokende na fali ninga kenda bongo te batuni e fali a lobby bien pour na fali ma ya te kusubi kingodi ko yemba fali akoboma ye na charme fali azana charme azana mawazana nini yo mona fali agangaka omoni eloko epesaka bato mwa kizunguzungu soko ozoganga ozomona ke ndenge nazopanza kingodi te yema na charme vandisa bato fallait azelo guitare on comprendre batike bino na donc ba chambre yango bato ba na kati yo bima na couloir fallait ko bima na couloir a télé merci mi guitare azobeta abimisa bato balala na kati ya chambre. Mais si yo le bagay abimisa balala na kati ya chambre il y a certains gens ba balana ki le matin faut tout na suspendre loko parce que vous appelez les aux après bateau comment Nzembo roue pe na mamba musique oyemba rappel déjà mais bateau parce que j'ai fallu les donner émission tout le monde a par-ci par là que non artiste qui ko yemba ta melaka mai ndenge melaka mai wana artiste ko luka voix te ndenge ya luka voix wana artiste yemba na autotune te parce que musique comme autotune te yemba na autotune ba kasi po ba musique te un bon chanteur aza chanteur à mutu so za chanteur à mutu bando luka na mutu chanteur à luka na mutu taza chanteur te on a basala ba fausse note au moins il fallait yemba fallait pour na ko yemba vient na biso les padres eza facile comme bonjour bat bakasa mo eza passe tika boy ko splendide facile comme bonjour mutu yemba facile comme bonjour ko yemba faire facile comme bonjour vient na biso asala musique a yemba kaka 1 4 5 le roi des temps tous les Nzembo
Bongo kitaliba yelanga chik chik. Kama Sutra. Moni. Awa kaka 4-5. Yenga balienga na 24. Anga yo man. Eza na kawana. Bon. Omoni? Kawana. Salamba ngo Claude Wonga. Absence l'équipe. Kawana. 1-4-5. Donc mutu oya zo imana tamoko. Neni akoza la passe. Aza passe pour interpréter ka calme. On joue ka flair. On filtre voix. On peut si ga moi lo mo bo si lo kei. Mais mutu azo imba. Est-ce qu'on connaît écoute de la musique mususu. Ngondeng. Omona. Ekwe maga mususu. Fali po yeba ke mutu ayemba za pasi, fali aza pasi. Tango yemoko ayemba ba comprendre ke nga fali na za pasi. Sko musicien nini tango miyemba ba yemoko azomona ke nga na pasi. So zo miyemba yemoko na facilité c'est ko zano pepele. Merci beaucoup. Zano simple, fali aza pasi. Omona so chanteur oya yebi musique azaka pe na ba goût ya ba featuring. Featuring ya nzembo ya migra de rêve imana na oyo ka fe wana mbulo tika na se fali pour pas visionner za ba buba ozomona azo sa ba featuring mo pa pusana asa ba featuring mo tena batu moko boye na lelo omoi na lelo so zui neti jour na fin na ba fanto na ngana zui nzembo ya vena biso aigle ya kala ya poeka oyebango na tuni ba mo sa seki balobi ba yebiete na zuika kanzembo ya lelo na che babisa se fali pour papa ni mise en jour eza ba musicien mususu soko tie bango kikala ba yebi bango te lukela esiko kisika na ye muto ko yebe pekate donc azaka musicien po bino boye ba ga musicien kala bozotanga oyo boy o comprendre ngaku na zwa nzembo na TV na che nzembo vena biso soleil nazo tuna alfanto ba yebi ete o comprendre mais soka sale fort aluka sala mise en jour a betelo mo ekoti mutako yebe soleil o comprendre yo ka sa yebe soleil ka la tête ya yebe soleil ni logo ekoti lelo mutako yeba innocent ma yebi pe na biso mélange te ouais o comprendre eza normal musique eza bon il faut que ça mise en jour ba fali ba ça la mise en jour fali bano ba botami ka lobby na ba 2000 soki 21 autant 2024 à cause en 3 ans ouais parce qu'on moins à 3 ans to à 4 à 5 ans yo ka sa ko yeba fali ya kokoko ayeba fali ka ya album ouais donc mutasa be fort azala kaka ya ngo na vena biso quadra zaka na ki quadra na e ayembi na Samarino na ki quadra na ayebi ke Samarino eza ba peta ba 6 ans ba 7 ans ba 8 ans batala ka ye so na sali na ye ba otala nga tamba koma kombo donc au mona ke mutu azoluka azala eza bongo. Merci beaucoup Splendeur bongo tozo ke de malé mais tu tout pour la question isa ou tout landa parce que tu chita déjà les 10 les 11 août Aigle na stade de Marseille double stade de Marseille mais mo publié en 48 heures na habité ce que na ndenge mamozo ki le Splendeur bongo est-ce que fallu pour retourner ça des stades de Marseille au le robot balobi mutu oyo atika ki stade de Marseille na plein niveau mo ligolo zaki faire rigolo après voyez mon mozimbi ende obeta top ligolo est-ce que fallu aroya suko remonter ton den parce que bagolo balobi ki yen baondi ba ça double stade ya fali pour pas ezo bank sa fali te mais ezo bank sa bato ba kasanet bazar rivalité moko na ye webi soki yo sala la makambu par force soki moninga chelo ko moko boy yo nde fo bangela na place na ye moko moni double stade ya fali wala eza penda nko asala nko bakwa bazolanda toko penda toke na bango wall tota pena double ezala te ba vechoni babeta batutu babeta ba stade plusieurs fois mais balandisa ngo te omoni nzungu wana so koti na kati so okoma neti na kena 21 eza lokolo kwa ti ma place moko
Il y a des fois, il fallait pour pas signer double. A signé double. Na bateau, na mieli mo kwa sawana. Otala, même ngai mo stade de la Libane FM, comme on les a dit. Même ngai ata double, même il y a Libane FM. Annexe le bon. Eh, kokate, c'est comme tabon mo fo bangae. On comprend? Ce qui déjà fallait ipopa. A comme un niveau à un stade de France pour bêta quand même tous à bateau bon ce qu'on a mboka na et double ko salini pour stade de France c'est ça les boulot au moins est-ce que ba vision bateau ba landa bateau lelo tout le monde atambola na presse ya fali pour pas obaboya et a bateau misuba na pour ça ba ça l'autotune na lelo mais tellement va finga la moto et va téléméler on va bien na kutite va bien na bien na ya pona bato ba boyemba te bato bango oyemba ah c'est que boba boyemba te c'est Gims ça boyemba te pour Gims bena mu kondi nango ba Gims boyena lève ba danger Gims ça za prêtre mais soit côté na fali yemo azo téléphone ni à sa vidéo fali azo téléphone ta sa vidéo na Gims il nga ko laksamba moko que Gims azo ta la job bima liboso nanga pour fallait abima liboso ba dacho ba toto fallait mambo salaka gote c'est utile l'autre fallait tirer na défaut est-ce qu'il y a na preuve oh fallait pour pas disque d'or le kota papa ça moi kendaka awa komi na poto kuna akota ne pe vivendité mais à salaka vidéo moko bana kin boza la poser na ye na kopanza si le lo panza te pourquoi on comprend fallait pour pas kaka obamonaka aza elo côté soka pimeni mutu photo saka ba dega na mboka soka pimeni mutu émission ça ba dega na mboka yana batu misusu ba komo soutenir ba artiste pour ba pimela émission wana c'est comme ça poids wana osomona tozo citer déjà wana nani on comprend wana nani ah nabia est-ce qu'il fallait pour pas soit tenter ya émission na yo il faut comme warrior révolté quand tu sais na biso Virginie Manganga kaf pour fallait pour pas soit tenter ya émission na ye akoma mama warrior révolté nanga kisko doka yo biso sko toza bat moko boy to défendre ka fallait pour pas te pour ba pimela ka biso collaboration par artiste moko boy na ba photo oye lobi bon na défendre fallait pour na tirer ba tout o baza pembe na vena biso les padres baza ba warrior révolté ba tout c'est na biso Virginie mutalandela ka o fallait pour pas la ti bien te na concert na falata ala ti rouge point kolandela mobile mutu tina niva bobo siko yo ngala ta ver osomona mutu moko boye so il fallait ameli mai ayebi il fallait ameli mai à cause à kuna retard il y avait na biso le padre Bisi Nzembo mayebi déjà kuna fallait la ti ver on comprend baza ba warrior révolté oyebi lité ya kanda comme warrior révolté biso no c'était ba boka na podium na fikini oye place zela ba komatiso mais pressé tamba boaki yo eza fali muta boaki yo te na musala nyonso risque à métier zaka nde ba boaka ka eza ki fait risque à métier fala soma ka silence ebo kindi wa gabe ya momoni kinde mukutu matin midi soir to mona na internet sawa aloba soka abeti mokoto ne boy abe loko yo ya fali pour parler na nzoto est-ce que faire ko soma ba vidéo to yebi yango na loba mutu nyonso za kuna aza warrior révolté pas parole c'est pareil to yebi nenga zokumisa fali ipopa to yebi biso nyonso sko lelo babaluka ba comment tirer fali marque tabo atanda fali pour pas micro na monoko fali pour pas droit se mettre danger venanga aigle bisi siko ne mama bandi tala bilongi tout o bazo tirer fali lelo bazana ba warrior yango na vie kolinga te batu baya pembe na yo pona ba régler batu misusu ba vrai te yango moni pe batu misusu pe abunda ka finga ba fali matin midi soir komi poto batikali pour artiste aza mutu ba bime noir bino noir te aza musicien aza noko ayebi ke bato pene bazo tirer boye omoni bato na tout batira fali so fali pour pas moka lekine émission lité ya kanda abupi ya makambo wana na lingite bozonga mbangu omoni asani ki wana show na bien so bat ba ke poto nzela makolo so batongi oyeba bakoloba musique pe biso to kende kaka ne fali aza danger comprendre ngana tali internet yinda nde bat ba kenze poto nzela makolo internet yindi te na yo comprendre fali aza puissant bat balingaka ete
omoni fali tanga memaki bato na poto babaki amemi bato ma fille bilongo eke poto nzela makolo bazande bato oyo batelemela mafinga o mafinga eza mabe bafingaka mpe kaka na ntango bamemi bango mokili elobi te bamemi bato mafinga soki bino boza na bato mafinga bolingi fali aza na bato mafinga te poani est-ce que famille nyonso bato bazaka ndenge moko ya na likambo mosusu bobi bobetela ya papi te soki ayoki yango ya bundaka pa pamba sone mpe ya famille aza bato oyo baraisonna mpe na famille baza siko bolingi fali azala mpe na bajara basorte ya bato fo fali mpe aza na bajael aza mpe na balexi weti mokolo ngamu na bino avotya misapi na miso ya mutu avolongola epoti kutu longola na ya yo mokolo bango mpe mpo soki omoni alexi weti soki gu otali omona gouvele gaulois so gouvele gaulois tiré faut Alexis weti aya pena à recadrer mais si go heure déjà soki fivette soki aya lobi ba n'importe quoi faut botter les gens so ndenge bolingi fali azana battement neti sérieux pour batira ka kaka fali mais ce que par rapport à ndenge déjà tout chitene déjà ba lobi bo banga te que c'est le scrum match la mino du Bayern à double step parce que les gens de pas parce que bino tout bobenga c'est le bobenga ba gouverner j'ai d'abiso c'est le scrum azam ta stratégie et là qu'on a outil ko yebiso ceux qui battent na biso c'est le scrum awa ba petit alelo ba koye bateka boka ko imiko mais ba koye be jomo boya atya yemba toye azo lukasa la mise à jour elongi na ye kombo na ye wani zala kaka sele yo on comprend ayebi ke fali lokata double stade po batanga nga sele yo fona lokata double kingani yanga yo po baloba yango sele yo na fali nini yango nazo yebiso batu nyonso bazo vivre na pona fali ipopa fait pas jouer na double stade Tata Raphaël habité ce que les années parce que pas besoin de double step parce que abi conquérant les arrières est-ce que Tata Raphaël na martyr kokani fali pour pas na conquérant na Congo fali pour pas conquérant au moins ndenge bosala ba biloko ana eza lokwa bosangisa emana libaya est-ce que vous collez emana libaya so sangisa emana libaya kokweya faut bosangisa pena emana libende bosa ramabe eza ba ngana benga ngo ba les bien malaki donc mutaleki mais bozotya penda ke bokokani ba les bien malaki merci beaucoup leader Splander papa azana rivalité te pour na surtout teka génération fali pour présent mutu mota sali makambo fali asali eza vérité fali banda misa album nini rata yemoko lobaki aza lokwa ve na biso ninja madilu system abisa ba album mata album mote tira lo raté webi fali pupa na te ba loba ngo te mais soit vandi na répétition azoka banzembo ni o azosala ya sika ya bien tina studio ayebisi bino succès na ngande siko ebandi fo banga okolongola pe mapapa obeli liboma ozota sko buto succès bakasi bazolo ba susu ebandi tanga bwakelaki bino 10 ans na mala compagnie bo comprenaki te il y a 10 ans. Ce qu'on a fait en 2024, somme tabaxi 10 ans succès, c'est que 2034. Et ça, avant de nous, qu'on a bien 2 ans, quand il y a musiciens qui ont juste succès à 2 ans, et petit ça va tout. Vous comprenez? C'est après 10 ans, il faut vider. Après 10 ans, il faut vider. Il fallait pour passer à Bajara, où ils ont rappelé à Tchemutubo, à Mukola Daya, qui a succès dans les kaka. Tout est bazar qui a rien à mokili, à sali succès vidé, ti assis beaucoup motala et assis ti pas profiter. Et ça batu musu ba daya kana ba succès, Michael Jackson na daya na succès ebit. Bazar bongo. Merci beaucoup Splander, moi on trouve vraiment na suka entretien na biso lelo na éviter mot de la fin par rapport à émission depuis bambo na bato tout balandi. Oui, en tout cas namona ki ba message bato bande ko komela ngai belo moni biso to finga raté biso to lamusaka batu omoni ba vérité o ngana lobaka e de batu tika kongo gite watana betika te ngana pesa ki vision na lobaki goga uta maison mère on comprend apesa ka boke la ravena biso ntone ba fleur mais ko boke la vena biso ntone ba fleur il faut copier pe makambo 21 na ça yemo ka lobaka ngo fona beta ba concert na ngetika la po ba concert ba 21 ça ni ngetika la parce que tala biloko nini papa na biso ntone asala
va Vincent na beta Zénith, na beta ngo, na beta Olympia, na beta nini. Yango papa ozana fierté na yo. Soka beta tali pe na ba âge ba 20 ans et ba blom suba ko sa te biso bana na bango to sa nini to bakisa. Eza conseil moko boye. Il y a danger. Conseil équiparateur avant de taper sur conseil, il faut mettre l'album et belé. Hein? Mais ça, le quoi, team, c'est ingénieur. Ingénieur à l'église à TV. Alors, ça va différence, il y a la qualité, il y a la chanteur. Congolais, il y a un film ingénieur. À Salani, ok, il y a un ingénieur. Il y a un album, il y a la police. Il y a un coucou. Il y a un il y a 4 teams. Ça, il y a un on comprend? Ils ont bon so bat bazo pesa ba conseil pour entourage à artiste belé ba aider artiste était soit artiste à lobby iyo pour age au moins 500 moins 1000 moins 2000 ba profiter na ba conseil makambo ya na TV direct. OK. Bino go tomboka mais côté ya vendre parenthèse wa fongo le bi que solo. Bon to beta Zénith 20 na beta. To beta ni tant muta sala bino bo bénéficier na bino bo zobala. Mais conseil wana outil côté mususu voilà ils en a sens wana donc actuellement mutalegi fali pour pas ça to bien ba journaliste il faut ba koma koloba boy omoni tant ngai na lobaka makambuke batuna kanga batie ba photo Venture papa chéri na lobaka ni papa chéri azaka chanteur ya pamba Venture ne maza bon musicien le logo galobi en moté alobi yango omoni vieux quadre so azaka bon musicien te ma s'imposer quand on a bon musicien, on est commissaire chanteur. Pour voir quand on a chanteur, ok. On a des paroliers. Mais tellement bête à la guitare, à ça, à Bantembo, à d'autres travailleurs, quand on a chanteur, et commissaire chanteur. Mais chanteur, oh, il y a Zalaka qui a parlé, à Zoluka comme chanteur, avant de que on a chanteur. À qui m'a bambam, vous voyez pas soukaye. Donc, à un bon musicien, tu m'as Luka comme chanteur. Et ça des choses différentes. Mais est-ce qu'il fallait pour pas ça tout? À un bon musicien. Vous comprenez? Aïe, maman, Zembo. Yem ta vanda na mboka tali. Et là, on est dans le plagier ça succès. Abeni monga oyango yo 100 millions. Yem sanga artiste ni na plagiat et loko abatu. Et comment na niveau et loko. Fallait azoka jaloux. A plagiat ngo et pesi makambo. On plagier mutu. Mais tika na ngo kaka. Tant sous succès loko mutu yemo mkolo Zembo ayembaki eleki na succès. Yanze mono muto plagier. So plagier mutu fait beta. Komisa ngo place mukolo Nzembo yemo mukolo Nzembo a komisa te. Fallait pour commisser loko. Place à commisser loko, fallait pour pande fois yebisa batu na plagier mabele lisse. Pour mabele lisse loko et loko na comme kunata. Merci beaucoup Splendid Mbongo. Moi je pense que vous devez comprendre n'habitez Bambote et Balandio. Oui, na pesi Bambote na créance Lusala l'individuel le plus célèbre. Guy Basket mo konza des continents. Guy Basket des continents. Christian Bonanga na Toxic. Venanga oncle Moucheni na Paris, na pesi venanga héritier Minimbo, Vigo de Campo Rabi Rabon, na pesi venanga Soule Kauka, Park Zouzou, Fiston Coloqué. Il y a Fiston Coloqué. Venanga Alain Zambé. Badiata. Le directeur du Badiata, Coco Dilasso, Opéra, Maître Bessengande, Yamalor, Maître Baptiste, Maître Pembe, Yassoin, Napesi Bambote, Batu, tout, Balandi Bisso, voilà, Nabo Sainte Josepha, chaque CPI, Napesi Bambote. Voilà. Merci beaucoup, je pense que ça n'est fini. Et puis, Nagosu qui s'aboye. Au moins, il va tenir sur Basala Kabaliste. Il y a un chanteur, ça qui va comme va falloir pour pas baser maçon. Et puis, wana, ils ont la liste, ils ont la dévi. Merci beaucoup, ils ont la dévi, ils ont la liste, ils ont la dévi. Ils ont la liste, ils ont la dévi. Pour ceux qui, patron, mon robot, sont mis ma belle na e, avec un architecte. Architecte, ils sont mis ma belle, il faut se garder dans des niveaux. Si on matisse 3-4, après une année, et boukana. Tant qu'on a appelé sa plan, bon, bah, ma soeur va s'en aller, bah, oui, tonga. Soit ça lit des vies. Au moment où on a dit que ce moment il y a le vacances dans mon encore. Parce que wana ils ont des vies. Pourtant batia va chanter na bango na kombo ya Sima Zelu Kayu, batia ga fali pour pater. Mais ceux qui ba musique ya Congo banda. Donc tout banda ko tonga nda ko so mai ezate ba luka mai, wapi mai. Donc fallait ça plus important
ata batangi ete au moins bandoluka wapi mai donc son mai ezate ndako tonga na minute so fali pour pasate musique à Congo ya pas match. Très bien, merci beaucoup Splendeur Mbongo, un grand merci à Mike Moulo Poazagi au fond au derrière la caméra, un grand merci à l'administrateur tout. Yakoba Plus, un grand merci aussi comme ça, Junior Tite depuis Durban, Amona Guillaume Melon, un très beau toto depuis Suède, d'un salut aussi Kozali, mon vieux, donc les prophètes Didi Bokunga Kodé Lyon, je te salue mon vieux, grand frère propre, un grand merci. D'abord tout le radio, le Matandega, tout le bara. Vos likes, vos commentaires, c'est absolument plaisir. Quant à moi, on se revoit à la fois prochaine. Bye.